Ya, voilà, chers amis, fidèles téléspectateurs, merci beaucoup parce que vous êtes toujours nombreux en train de nous suivre à travers cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Amis fidèles téléspectateurs, c'est le vôtre Yannick Wenge, moto. Atondi nakati na Nzambe, Nzambe ya bapandi sango, ya mora oyo bangonde tembe, jalousie ki motema mabe, ya démon. Yannick Wenge pesa makamu musale mo na miso abatu. Chers amis fidèles téléspectateurs, c'est pour moi un grand plaisir de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers cette émission. Nous sommes ici en Afrique d'ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, précisément à Johannesburg, toujours pour vous informer, parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Mesdames et messieurs, nous sommes quelque part ici à Johannesburg, toujours. Donc, ça une information, pesa makambu, ozo makambu. Bota biso na Elenga Congo Télévision, na King France Télévision, na Lité Akanda officielle, mesdames et messieurs, c'est votre émission analyse valable avec Yannick Wenge, émission Oyo, tout ça la analyse sur l'actualité et les Ralambo Kanabiso. Donc, bon, Yannick Wenge, moto, atona ki bonzambe, bakisaka nzambe. Nous sommes ici, quelque part en Afrique du Sud, Toye, Kokutana, Naba artiste et amour en abisso. Awa peine à amour en abisso, tous en artistes, musiciens, artistes et comédiens. Mais aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous des artistes et minene, Nambogaoyo. Dadilité à Kanda, na leader Ridi Boyoko, papas possible. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs, pour avancer, sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous savez que vous informer, c'est notre souci majeur. C'est dit que on peut avancer, Tokota, Toyamba, Bartus Senabiso, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là c'est Dadi Lité Akanda. Ah, Wenge. Bonjour Dadi. Bonjour Ndekonanga Wenge. Ah Dadi, tu sais quoi Dadi? Na Sima. Leader Boyoko. Wenge mon frère. Là c'est leader Boyoko, Eridi Boyoko, un artiste, un grand artiste, on a mort na biso en tout cas, au Salama Malamu, Nakati, Yamoka na biso awa. Micro, na bananani. OK. Bon, tout va non, tout va non. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme je vous avais dit que je reçois pour vous des artistes musiciens, il y a Mouinene, Namboka Nabiso, Nazali Dadi, Lité Akanda, Nazali Susuna, Papa Possible, Eridi Boyoko, na Dadi n'a pas son beauté. Voilà, Mbote, Tate Alikola Pambola Bino. Santé, ça va? Santé, Nkolo Nabiso Azobate là. Bino Moko Boyebi était moi Nungu Ezalaki Awana Kati à Djobour. Mais Yomoko Yebi, Mboka Oetondi Samina Bato Mayele Ebele. Mboka Oetondi Samina Ba Congolais, Onzamba Pesa Bango Bozui. Bayeba Kindengini Yako se maîtriser température. Mbote Pena Ndekonanga artiste musicien congolais. Oyo Akangape Djobour Awa, Redi Boyoko, Papa Possible. Et Nazalaka reconnaissez pas na yepo à tout moment. Mboka mboka oyo ndeko opena chaka ba bien na nyonso anje pongai na vivre kitoko c'est-à-dire bato na zela ka ba ko pesa nga ya kolia soki ba yete mutalesa ka ngaye bato na zela ka ba changa na mituka na bango ya cher loka bazaka fier soki ba yete na tambula kana na mutuka ya artiste Ridi Boyoko comment Papa Possible na lobaka ngo déjà na ndako madame famille bayebi mais limbisanga ningi leo na lobi yango na TV po yo popekisaka ngai olobi te yo sala ka ponza mba futa yo mais loko eza ndenge Yesu tanga bane ko bikisa bata zo pekisa bo lobate sentiment wana ne elengi wana okokate olobi kaka na continuer to na to pesa pe mote koto to zonga na bobo minga lelo masanga penza boye. Mais côté déjà Kassina mon numéro papa zo mais en pleine émission papa c'est que le tende ko ngai na bebisa ta mutu te ya bebisa mutu lisusu pardon leader bonjour. Bonjour Yannick Wenge. Leader Boyoko, tu es parmi les artistes ça la fierté amour à la biso. Santé Neni, ça va? Merci beaucoup pour la reconnaissance. Santé vraiment Nangolo Nzambe. OK, et t'as le biso tes souhaits? Vraiment donc. C'est parmi les membres de l'Obéla. Merci beaucoup. Leader Kana Tozongnayo, leader Alobama Mingte, leader Robetane Toroyoka. En tout cas, beau Soukola Matoyi. Ridi Boyoko, c'est un artiste musicien. On vivre à Namboka Oyo. On a la fierté d'accompagner un artiste mineur à Namboka Oyo. Bon, monipe, l'idée à charge, l'idée à Kananenga Mabete, charge en beau interpréter, t'es mal.
mais azosalana artiste na biso malgré l'absence na ye ba menasaki artiste mais yangwana azana artiste était à Kanda en tout cas ba parti tout to yo loba mingi te akobeta nde mingi muto loba mingi tato mesana loba dali était à Kanda en tout cas eloko yo nwana zo ba menace ba m'appelle belé pour na yo oloba kiso faire rigola kiti Kinshasa yo po kita Kinshasa sikoyo faire rigola sa kiti yo zaka hawa parce que to yebi ba congolais belé ba ka mboka oyo nanga yo no loba la bino na ya moko na buluke na sa 3 mois na zonga ngao 9 ans surtout ça to yebi ba congolais belé to ça tada plus de 85% ba congolais na monde te comme komela ngai do yo otikala papa te silisa parce que kasi ba congolais presque belé to ya na buluke to ye 2 mois 3 mois to kozonga na si leader aiba za ka to na buluke no na OK na États-Unis dans 3 jours dans 3 mois to tikala ba 9 ans 10 ans yo pe fait go na sa kiti Kinshasa le 24 dans quelques jours awa na mboko zo lukani papa po basi pe mboka o ba ko mystique ba kangi yo to po mezanini yo sa prophète hein répétez ça papa aux avez prophète hein aux avez masolo te na tous nos avez prophète faut remarquer on l'a de la vie na makasi hein mais siko faut zo oloba ki yo za chroniquer ozo chroniquiser te papa mais c'est marrant papa oza chroniquer na zo information na informer te na loba na za moto sentiment pe eza mabete mokili place nyonso tozoya tozokuta na makambo ndenge na ndenge mais na yebisaki yo ke soki faire azongi Kinshasa ngape na kozonga Kinshasa ya komaki Kinshasa le 18 d'abord na pesi ba congolais nyonso o bozona na biso partout na monde atier bisika biso binombote merci na Yannick Wenge pour na émission kitoko ozoya ko assister ngata nyonso na zana Kinshasa te na zana Congo te mais lokola congolais mais sana ko talanga na média azomona absence na ngata zoloba te dadi azaka toujours na actualité répétez ça papa dadi azaka toujours na actualité merci na tous les amis de Pasteur Lité à Kanda partout bizwami bino na monde entier te na obomate papa nyonso na sangisi apo yo lobi nazo songa Kinshasa kala te omoni te biloko na comme nango mibale wa maka ozi na mususu ngane nga musana ngeza ko sambela pona ba kitara ba musicien soko ni ngombe te kasi na osambi yaye peza na osambela pona yango musala na nga yango wana po beta kitoko fona sambela pona kitara nazo pesa tous les amis de Pasteur Lité à Kanda bambote po baza ebele makasi bato bazo ko fortifier ngai na kati ya groupe ba conseiller na ngai lokola maison kitamsi Pablo Kitambala lokola ya Papi Bouzi papa français lokola maître Mabende ba charge lokola maître Patrick Mpia na kuna na États-Unis wana baza ba collaborateur na ngai na kati ya les amis de Pasteur Lité à Kanda et na bosanité ba Gaulois na ba Gaulois nyonso ya monde ati bango soki ba moninga ba sepeli ba bien papa na biso ye wana honorable Dieu okunda kobosana te te na kobosana ye te wana excellence na biso bientôt tozozela makambo ya bien et pas ya excellence honorable Dieu ekonda tosana ye bomoko bana mbandaka baponi Dieu ekonda excellence tata pambola yo osomona ba Gaulois balobi te dadi yana implice dadi yana moto dadi yana biloko na ye et soki ba moninga bazaka vraiment ne sengo makasi na pesi bino bambote ba Gaulois na ko décevoir bino te dans quelques jours awa nazo kita wana na Kinshasa pona ko pesa déjà elengi avant go na kangamite ndeko bachela ba mibali te na kangamite pona nini batu o esenga kina mona esi na kuta na bango soki na kuta na kina bango te nene ngai na zonga te tikali quelques personnes mais kala te nazo kuta na bango mukolo lelo ba kimi yo ko kima de italinga ite tozo préparer déjà boro na toyoka yango talibisote okima te etali biso te papa possible sala nuki eloko wana ebima ko ndeko na ngai zela na silisa parti nakutanaki na Snop Dop yazali président ya bafere nyonso ya Afrique du Sud Snop Dop kasi te kasi makambo azosala te bazopointe mutu par rapport oyo azosala makambo azosala merci na Snop Dop tata pambola yo sikoyo nakokopesa mwana mbote eza nango mabe te me nalingaka mpe nabakisa na papa na ye le king Elon Musk roi Salomo grand mufti ye azali sikoyo
pour na ba faire nyonso ya monde entier. Yene monde entier. Yene monde entier. Répétez ça papa. Yene monde entier atikela mwana kaka ana local. OK. Ozolanda. C'est-à-dire baza ebele makasi bazolanda biso. Tata na ngai likolo apambola bino. Merci na Kolontuku. Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. C'est-à-dire la ville est calme et le pas possible. La ville est calme. La ville est calme pour Mohamed Moleka, le seigneur de la ville, aïe, Molongani ya Charity, Moleka. Maman Nzama Pamolo et Fondation La Mama. Ba ebisinga ba lobilité ya ozala partenaire ya Fondation La Mama. OK. Ozomona. Trésor Mouchi non to signé ba papier té moyena comme membre kuna na Fondation Trésor Mouchi ezate. Mais Mohamed Moleka assuré ngai alobi yo koti. Nden mo na koti na kati wana et pesi kitoko. Merci na ba oya ngai nyonso Didier Chombo Petit Jésus tozo kitana e Kinshasa pour le 24 juin tozo kitapé na Patient Ilolo Karambongo éternel tozo kitana bango Trésor Miljenda. Trésor Miljenda wana ko sanate André Mekato. quand tu sais qui hérité miniku te FCC hérité miniku FCC kesho mutu nangana komun kesho mokonzi Apollo Kwani ko sanate kesho Selemani Kesho Selemani mokonzi Apollo Kwani eza Polo Kwana kesho Selemani mokonzi Apollo Kwana mutu aleki na Polo Kwana azate. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à travers cette émission aujourd'hui, Bokomelate papa. Kisho Selemani, mokonzi Apollo Kwana. Émission le lengie. Pourquoi vous savez cette émission na ba qualité haute besoin nini? En tout cas, ngani émission masanga tozo mela. Bouteille ça moko. Ça musala nzambe, zo lungo masanga boné o temiso soni papa. Papa, ese logo est ça musala nzambe. On a théo za télévision. Tant on tient TikTok comme ça tient TikTok. Te ba chatter, o za makama tient TikTok pour protéger rapper ngai te. OK, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant que to mata, bo funga sko mato yao. Est-ce qu'on peut s'alider à notre guitare moko na otunoka question moko après musu dire au beta. Te ngana ko pesa soki yo sisi makam ngana na ko pesa na bondeli na pesi. Il faut bondo pesa. Est-ce to mata? Tomata. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Tomata bayoka lenga le 24 juin. Leader. Dans l'idée kanda. Oui. Na vani na télévision internet. Namoni balugo sur na provocation. Martin Fayoulou. Namoni ekiri na bango lamuka. Ba che date mo meeting mo za le 24 décembre. Na politique peut comme maramango lisusu. Na lobaki même bateau boko fêter ba anniversaire le 24 juin. Boko ça na problème nanga yi. Répétez ça papa. Même bateau boko ça na anniversaire ya yo moko, même ya papa na ya maman na yo. Lukela ngo date mususu. Soko tiengo le 24 juin, on va sentir ngai. Papa, ba marche salama pe belé na mboka wana. Ba tu ba kufa ba zoka. Ba famille so regretter. Moi na mboka ninga se papa. Tala siko makambo eko salama le 24 juin. Papa possible pardon. Kitse loko wana. Si na bondela ki pona kitara vana ya. Na bondela ki déjà. C'est-à-dire makambo marche wana to ana ngoposa te. Répétez ça papa. Makambo marche wana bazo luka pona ba opposant le 24 juin. Muto ana ngoposa azate. Répétez ça. Muto ana ngoposa azate. Makambo na biso papa possible. Ridi boyoko. Papa possible aza musicien artiste musicien. Ayo to yo. Tozo kitana epé le 24 juin. Ogo kitana leader. Tozo kitana leader. La vie de mboko te. Vide ezate so moni vide etikala lukela biso stade moko achela biso pe le 24 juin. Répétez ça papa. Lukela biso stade moko achela biso pe le 24 juin. To beta awa tu as fait liba tiens eza pour un sentiment ka ndule tozo kita kuna mais c'est trop yoka papa possible to ka papa possible to lobaki aloba mingi te eza musique nde beta mais quand on beta lo mobo avant goût bande ba otala biso ba goloa na lobi papa possible yo sela papa wana masanga mto mele bele alim sanga pardon de kon na zo mona oya ngezo kene mbango mako la moi to za mpele miso to banika te oya ya papa possible zo kene mbango ezo oya ngezo kene mbango mais mele mala mete pas ça masanga za la kitoko ne émission hein. Pengwa. En tout cas, merci Yannick Wenge. La occasion, puis l'invitation la chaîne na pesi ba téléspectateurs na biso tout ba la biso en tout cas merci beaucoup. Puis na souhaité Batutu le bien ta pasteur. Na pesi Batutu ba fêter les 24.
je vais anniversaire na bango to pesi bango ba birthday oh yo pesi ba birthday mais bayande to fêter na stade zela ya silicité c'était bon ba birthday parce que une bonne occasion ya refêter ba anniversaire na bango ezala na salle de Martyrs muto mayele ngasko na bimisoba omoni ke na bimina ngasko fêter na yeba ke na bimasoba suka nango continue leader voilà et puis soutien à 100% na grand frère V parce que je me souviens encore en 2014 en Afrique du Sud biso déjà tozaka ba petit netozaki installé on a groupe nanga Melody City to accompagner qui concert ezaki production ya Didier Chombo Petit Jésus Chamamba et puis il y avait encore Betama qui na place il y avait na biso chez Temba Kayembe mokil mobimba que j'ai salué Temba Kayembe to yembe la epeti bolingwanga na Kayembe chez Temba aza envie asa mviko bolingo na ngai yo nakosama na nani pa bapukisi bazaba na ngai lingwa Temba Kayembe timatope pasa tous en pleine émission quand même à sentir la big dédicace na vient chez Temba Kayembe Sikazali donc voilà donc ça soutient à 100% donc ndenge dali lobby biso peto sala on a le 24 je sais pas on a soutien ya cher on a kanisa ya kangami ya kangami te non au kangami même pas au kangama koloba okangama ye na kombo aza nango et puis na makambo aza nango okangama na onte donc temps eza non il faut sala na makambo na ça to ko kamalo elo mombo ningi meza so na obeta ngo pasta sepela trop oui kotongo zaka bakoma kobenga ngai akufa lobi abayo mema motema tikela ngai ta nzoto navanda nango azutenga mikolo na vi le 24 juillet tena ya kobila abalashe mama bile ya mwa prefere bana nango mokwa bile ya susi nsima na yeli ya nzoto na ngai eliaka ngai mbango eliaka ngai ndambo chéri na ngai ya loketo pete chéri na ngai ya loketo d'amour komisaka nalingaka yo yo akotopasa kufaka nga moto ya makasi bolingo ebetibeti ngai bolingo ebangi pake na ngai te soni nzela ya bolingo ekomi o maltraite ngai nazangi esika kobata basusi nani akopisanga lisusu didi kinwani santima enokeli mbula libana Pasta. Là c'est pas possible, pas possible. Obi nini elo ni sala ko yemba bu yo faire mo to ko mama to be faire. Na yebite voix ba bota manango. Zongo comprendre. Donc voix eza iné ba bota manango et puis ba idole. So bota mi na il faut appeler na ba idole na yo mo bo yebike. En tout cas, l'ina bongoza l'ina. On n'est pas stallé. Quand il passe à ma bosse, un pasteur, bosse un bandimi. Donc, on bosse un bandimi, ma pasteur. Koyembe ça la kaboy, nalobaka. Koyembe ça li kasute. Répétez ça. Koyembe ça li kasute. Ça qui ça Congo bololoté. Yo moni place longue baby place wana. C'est longue baby té. Pas possible. Le ko wana msusu. Autotune ça. Wana indépendance. Répétez ça papa. Le 24 juin wana indépendance. Voilà, daddy. Et ça au lobby. Est-ce que le ko na le besoin nzela? Nzela té. Nzela té papa. Pour l'indépendance, c'est le 30 juin. Et yango ezaka le 30 nango. Mais na mystique ya fourmi, to koko zong sango le 24. C'est mystique de ce salama déjà. Tel salama bongo. Biso pe ya musique le 24 juin. Comme des dates. Moko to fêter pour l'indépendance, moko to fêter pour la musique. Ce qui n'est simbi to bi yo relation na TVT. Té ndeko na ngai et c'est Simba. OK. O moni nyonso to loba, et c'est Simba déjà. Baterité za peka bo c'est Simba. Té ko na lingi biloko wana ba comparaison té. To c'est la ba goloa. Merci beaucoup. Leader Gidi Boyoko salarié dada pe maleta ba ya ramoni o me pe beloko kulangwa papa no mission. C'est langwa ya na za mboka malili makasi. Mboko soko langwe esala kitoko makasi. OK. Leader, moi le mo boisa su moi bien va to dans le biso susu. Ah il s'agit surtout au paiement, tu paiement na biso to kene na biso kaka. Ponga na omona ngandete sina koti na kati ya stade. Donc d'être le barake papa Hervé Golaza patrimoine les musiques. Patrimoine musique congolaise. La rumba pire. Et pas papa Hervé. Donc joana bato baroya. Oyo ka banse moloa.
comprendre que nous avons beaucoup de musiciens. Ya imanga sikoyo. Motema ya linga ndenge nini ye. Makanisi natia yango wapi. Ngana leli mobile. Oyoki yango? Akena motako. Akene esika ya lisano. Karaboy. Oye nini Kaka obela libo mapamba. Kamwezeli minene. Ah, le padre. Kamwezeli minene. Eridi boyo kwa beleli na Josie. Ah. Fereko la beleli na martire. Balobili kamweza kokamwa. Otemo mabebe pona nini? Karese ngai. Yoka. Yakobi ni sangaye. Pourquoi pas fongola poto na tchabie komi problème. Na pengui déjà. Kotele kilo le monene lengi. Yakoshipe. Nzambe na ngai. Kama sutra. Oche bandimi wapi ko papa? Motema ya linga. Ndenge nini ye? Yanikini yanayemba. Ndenge nini ye? Didier Chomola lela. Ndenge nini ye? Papa Hervé Nanzema. Ndenge nini ye? Ngana leli Bagoloa. Bagoloa. Ngana leli Bagoloa. Bagoloa. Ngana leli Bagradiator. Et puis on a dérangé musicien. Ngana leli. Andivino Bolanda. Yakoka sengai. Caresse ngai. Yakobi. Surtout parti à caresse na lingango makasi. Répétez ça papa. Répétez ça. Surtout parti à caresse na lingango makasi. Papa comme te kobo papa. Te kobo ça na mono baby na mboko papa. Te na baby tende ko na ngai. Tende lié. Biloko batu ningo kato bayoka avant goût. Il y a vivre on a stade de Martyr. Avant goût donc Hervé Gola, il va donner le meilleur de lui. Joue en musique ndi obeta. Joue en musique. Musique papa. Joue en appelle musique. Musique. Bon ça là qui va jouer. Moni na ba va ba concert ba stade bo. Papa le tout passé oui. Papa le tout passé oui. Maswe konana bolingo pe nani. Maswe bungio na katalo nene. Zambiase. Bolingo pe bungi na katalo nene o. Ngala libungu na lelio boleo ngai na lelao. Oyo nini na to komi place wana te. Ozo misite te ndeko na ngai. OK. Chéri yo kineke malamu boleo. Oh. Elaka yo komelaka ngai soki yo komi. Nayeba bolingo bosani ngai te o. Voilà. Nandima bolingo atandele yo kozonga. Ozonga. Nazali se kozela mokolo moleka kozonga. Ya charity. Ata sango ya papa Seigneur ngai nalela o. Nzambe na ngai. Moleka le Seigneur de la ville. Le Seigneur de la ville. Kijo selemani moko. Kondia polo kwani. Shombo petit Jésus. Yannick Wenge yebisa dadilité ya ye. Kresimbele nganga na leli. Héritier Minikou. Voilà, cette émission aujourd'hui, pour moi extrait avant goût. Il y a le 24 juin avec Ferrego là. Ici nous sommes avec le leader Ridi. Papa n'a pas problème na DJ Chombo. Obi babo qui problème na te bayembi. Mais papa le couteau a bé mayo ma to kina sentiment hein. Na muta buso ba makasi. Talinga ite bandimpe bana ba place ma ba na yoka ba bilengi. Répétez ça papa. Bandimpe bana place ba na yoka ba bilengi na bango. Na kopesa Unishi Banze. Unishi Banze. La fleur du jour. Femme intelligente. Na kati ya Belgique na aloste. C'est-à-dire Azama kasi mwana mwasi wana. Akoba no soutenir en Afrique d'ici. Na peso Unishi Banze. La fleur du jour. C'est-à-dire boutique Unishi Banze. Wana boutique d'habillement. Ya kolesa batu boutique Unishi Banze. Ba transfert d'argent au niveau sala RIA, MoneyGram, Western Union. Kaka na kati ya Unishi Banze na Belgique na aloste au sepeli. La fleur du jour. La fleur du jour, femme intelligente. Yé moko na kati ya Belgique akanga solo. Na pesa ka bato solo. Na kopesa yo ADG Ricky Mwamba, agence de voyage. Agence de voyage Eric Travel. Wana mata vionengo lingi. Asape anabiso. Yemdo bimsama.
Te, yo sous déjà potono yango. Hein? Répétez ça. Yo potono yango. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'ambiance de cette émission. Toyoka tamo muke, toyoka po. Moi muke te toyoka biloko ya kitoko. Toyoka biloko ya kitoko. Ah! Lelo émission oyo ezo bisata 3h du tango ya pardon. Oya Didier Chombo wana. Il faisait crédit assez. Client Bolingo, moi-même qui moto nangai. Lelo na ya kose. Siko na linga nzembo yo. Ba fille balati sexy. Répétez ça. Na linga ba fille balati sexy na nzembo papa to. Pour Didier Chombo ça sexy. Répétez ça. Didier Chombo ça muta sexy. Au kati nzembo te. Didier Chombo na so bien pour le nzembo. Au kati nzembo, au kati biso de. Continue. Il faisait crédit assez. Papa. Lobo de fakinga, wa mère qui m'a moto nangai. Voilà. Lelo na ya kosenga nyongo. Chebino olobi na ngana songa na 24h59 komi ya kalobi. Nakokende te, nakolala wa. Mama petit Jésus, ma famille bayoka. Côté yo na mona ka sikoyo. Soki nzembo ebeti. Sikoyo na mona neti. Didier Chombo sko mutu eteli. Répétez ça. Didier Chombo sko. Didier tele elengi. Wona siko soza peme na to sele le côté. Mbongo. Didier Chombo. Boyo boy ngai. Petit Jésus. Motema ya nani ya Joli Chombo. Fote na pale yeibe. Madame l'orchestre franchement. So bien dans l'église bien de passe là. Non bien la nzambe te. Bien na mokili. Répétez ça. Na bien la nzambe te. Na mo butu na bien la nzambe trop ba kanga mbongo na ngai pe ba ninga na ba pasteur. Répétez ça. Non bien la mokili. Mais là il ko Didier Chombo to kati onka bo epena. Didier Chombo. Non tous on a to na Didier Chombo. Te mususu. Profiter de occasion de tout la leader question ta moko. Poser question. Leader. Ko umela ndete na question. Pour ngati na mati. Ozana batane belé, obetaka biloko malamu, nini yango esenga awa ba producteur bazarate to loni parce que mutu mo ba otala biso siko na ba page partout ba découvrir yo les sousou. Nini esenga oya komika nga pourquoi ba producteur ba ate to yemelaka ba to ka ba na fou d'ici. Ba beta ko karato ndeni. Kobeta kara c'est eza mo ezo convenir te voilà donc tout le monde va on se base à la mboka ba mécène na biso ba prêtre on se base à bien en tout cas na pesi ba merci pour chaka misolote que non di bete la biso loro boyi ezaka ba bengsa o ya ka beta pe ko non mboka na mboka yana ba konzi nango voilà et puis eza na mboka oyo donc je suis le seul et l'unique voilà le seul et l'unique donc papa na bango so qui est pas venanga poison kasereka kasereka poison azalaka ka poison kasereka azaka ti lelo en vie so qui est pas champion pot azaka ki chassa donc so qui est pas poison kasereka tuni ridi boyoko epsa yo leader ya mboka OK pas zombie Fabrice que je salue epsi oya zana Kinshasa voilà bakanga ki abimi te bakanga ki te donc ozaki information lokuta oui nganga bakanga ka ete répétez ça papa. Roi Mini Congo donc voilà lui c'est le king Aza king donc so tournier dit boy ko ça yo leader ya mboka so qui est pas patient lolo mandanga Karambongo éternel patron ah ibsobi leader ya mboka kasi mutasomba ki billet pona yawa répétez ça ni mutasomba ki billet pona yawa il travel ndé visa. Donc, c'est-à-dire que pas tout aux bango ba yebi donc moi je suis ici karaté dans na Congo na yebi puis que dans na Congo trop que na trop et puis dans na quelques collaboration featuring avec des artistes et musiciens dans tout ça là donc voilà pourquoi on a voyagé mais dans la famille na qui peut na activité dans la musicale donc le moment viendra donc tout est là voilà donc ça bon. Merci beaucoup mesdames et messieurs là c'est Ridi Boyoko au kata batuka sentiment mais papa oui que yoza musala nzambe bat bolanda yo bandimi nezo bina boyo sala bien te ba osepela good mankasi ba bi papa des ako se divertir yona de répétez ça. Il y a 20 nga koto na whisky.
Répétez ça. Yé na whisky, yé na venga koto na whisky. Ok. Yo pe na moni ndeti whisky pepe biso pe mutu lelo ça l'émission bi était. No moni me musicien ko to éviter ko yema pa o ya manzema wangila pamba. Avenir aboyi ko mela po. Répétez ça. Moni ba biloko za mo pe so mele ko compliqué yo. O ya mela biso to time a pamba. Papa to ke na biso pa. De kola no makam na ngai te. Dans tous les cas. Oh, le kozala ki mo soni na ngai. Le kozala ki. Le quoi bandenge mako. Yesi c'est le moi ça quand vie. Asa vie. Yo tu n'as pas ça. Daddy, vous avez un problème. Pardon artiste qui dit pardon leader. Pardon na yeba po mutu ba yembela. Tant azo lukanga te c'est que na okanisele nini. Asa mfiti. Teki ba lukanga idadi. Spirituel ba goloa. Gisèle Zinda Salala nous Nesika Nangai pourquoi yo Comme chanter à ta Gisèle yo ma réponse ta yo vers ngai et kono leli Sangai ah Gisèle Nzinga oza envie Gisèle Zinda Salala nous Nesika matolo yo ma réponse ta yo kono leli Sangai pardon Salana nous pardon kotika ngati zizine pardon Salana nous pardon kotika ngati sino safele zino double nationalité pardon kotika ngati simelengai Idrisi okoti mabanga pardon kotika ngati selimome okotanga tina makila zindaye yo moto sekisaka ngana mbutu basikiziki osalaka nga zindaye soki nakanisela ketono ya tatu lilobeliko yasiyombele Ferregola Angélique Boya Ferregola à travers cette émission mesdames et messieurs nalinga muto loko anakufa nalinga fere loko anakufa balesa ngande mbongo balesa nganga mbongo pas fallu que kuna ezalaka cité balesa ngande batu mbongo mais musique pena o babaka sans polo oyo kake batu bazolanda ye sans intérêt c'est Ferregola. Répétez ça. C'est Ferregola. Jésus de Niès le pas de monter. Est-ce que banze muna bango na binango boy? Te na binate. Mais jour boire on a podium binaka na monaka. Te na boya ga obina. Jour boire on a. Pona boya go bina on ba boire ngai. Répétez ça papa. Pona boya go bina on ba boire ngai. Voilà, mesdames et messieurs, donc en exclusivité, le lot Toyo comme moi extrait le 24 hein, donc leader Mbogo Bazar. Tu es tellement moi là. Yo tu n'as rien on a bien que le gars mingi. Et quoi yo? Ça. Concert bandi, le 24 chez bandi. Tu es bêtise au Kabana fait comme Kolango. Répétez ça. Tu es bêtise au Kabana fait comme Kolango. Voilà. Pour musique et banda, 13h, tu 22h, ça quand on a podium. Répétez ça. 13, c'est dit, on a encore silica peine, c'est papa au matin à podium 10h. Répétez ça. On a encore silica peine, c'est au matin à podium 10h. C'est sa journée mon bima. C'est ça langue à comment Gaboué. Répétez ça. C'est que c'est ça langue à comment Gaboué. Deuxième. Deuxième. Tazo sangi s'appelle sous. Tu n'as mon leader à mettre dans mon charisme. Yo oyo me resute na zo. C'est que lingi masanga makasi ya weke yango kanga yo. Mboko bakanga maka pona whisky. Na amarula. Ah, o amarula te papa. Ba oyela ngai. Ba oyela. To les gars. Et quoi yo? Bato bazotuna ndenge nazozemba susi ya foteleki na motema. Est-ce qu'il faut te signer sans envie? Papa sans envie. Tu m'as bien un téléphone et faut te signer. Non, quand il y a un bato bazokamwa ndenge nazokondo susi ya foteleki na motema.
lisolo na yokaki bote singa zeli koimbata nakola ngai ami ya l'hôpital horloge nini akoki kopesa ngai tamo exacte mpona kotebia ntango ya lamulue maya miso na ngai ebale odezinga sokalaka na otimisaka nga andrese ozelisala soso na ngai ya butu moto eyogilegelege sakana na yango pakola yango pakola nelise yango nelise nini ningise yango legelege ba symptômes sexy dans la kati non pour dadi vote singa bayembela mutu nte mukitoko boye mamona na kate azali azamvi awozale 24 vote singa sokola kangala sapa opangusa kangala tendresse ozali sala soso na nga butu nzoto yoki legelege 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 okomisinga sika nalingaka mosala nzambe singa jesikajilana kolela na ngai kolela nanga mutaemba sa longwa zonga de papa meline wana masala nga Jenny Atula donc répondeur mwana changu mwana masina vraiment en tout cas ba découvrir yo leader ça va moté ami na ngai mon ami d'enfance Jenny Atula donc esika zali toutes aux années maman passé na Kinshasa donc on a habité on a nini melanine pour voir ma faire rigola le fait 4 juin en tout cas ngazo sanga plaisir ce boba qui nous a voir faire rigola parce que faire rigola c'est un grand chanteur de notre pays pasta pomni te na oyo kelenga mukolo wana na obina mingi na otoka makasi na obimisa mutoki nyonso ya whisky na nzoto omela whisky makasi baba nous sommes salons amis papa na miso batu mo bo omela whisky ile kumona yoki wana papa na yelo ko moibeti wana toko ka démission no kité pour concert nyonso yango yo le 24 juin yango déjà yango atami bala ba sélection là awa pinzoli na ngetangi oiba kampia kezali bandite epa yoke bon continuité d'amour Matia Madia edi bakuti ma auberge na lila kayo mutino kali tala ngawa susie komiko bato nyonso balongwa ba regretter mutema ya molingo Nicodème azo regretter basali kutu bien nga misongeli na ye awa pisolina ngetangi oiba kampia kezali bandite epa yoke bon continuité d'amour Matia Madame edi bakuti ma auberge na lila kayo mutino kali tala ngawa supose komiko natungela yo chantana motema ya molimo olimanga ite Didi Jumbo uza wapie Kinia Kezo Muchi Fondation Kezo Toko Boika Kinia Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, comprenez vraiment ici quand la lingaka. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs. Baini nga papa to kozota ba unité. To sukusane na baini. Na tura mo de question to sukuse ba. Na baini. Tuna. Ba analyste bazongi, ba analyste bazongi ya Kinshasa, ba lobby, ba ozonga vendredi jeudi déjà ba oza na bazavi pour ba continuer M23 musical. Ya bangwana, ba continuer bango ba M23 musical. Mon continent bango eza Mutalikasu. Répétez ça. Mon continent bango eza Mutalikasu. Faut benga ba M23 musical. Ba za ba Venjora. Kandeza la en tout cas mboka na mboka yana ba continent ngo. Oui. Vraiment mboka na mboka yana ba continent. Yana ba continent ngo. To wele la te parce que aujourd'hui ata otongeli ngungi ata villa a sepela akiva neka na foule a bimatiki foule makamna moyen ata nango donc dans ce sens là en tout cas
soutien total ngai na loba bongo en tout cas na pesi passe ta raison na makambo bien babie na ngai na pesa pe message moko ya mon frère Changu Gola biso bengaka ye Changu Gola wa dans Bogar ya Changu et bien je pense Bogar ya Changu moi na maman Monique na Luanda tozakana awa et puis en collaboration avec moi pour un soutien à concert il y a les 24 donc on a organisé au moins 1000 billets pour que ce soit bana Petro Congo donc bana Petro Congo tout mbote na bino ngona dans leader aloba moi on a bien ma belle voilà ce qu'on est en train de dire quoi la cause c'est Azavie Nangai et bien Nanga donc ba mission sur Congo je vous aime tant donc tout chakake tout vena gafé tout ça mutema vena gafé la cause très papa ça donc grand frère nous surtout mais bon en tout cas na milito yo likamuzaka moko le 24 bagolois tous à monter maman bête toi qui date liboso yo na to respecter kamboza moko to tripoter makambo ba yebi donc na makambo yo soki to bito ko tango trop nzambe so bien côté la faire rigoler za mabe donc voilà donc na minute oyo message zaka moko biso na chango kake ya nene na municipal wana beta OK nango na dadi OK nango donc na 1000 billets pour na bana Petro Congo nyonso OK Didier Chombo asombeli bana Siforko mana mabele na ngape 1000 billets Didier Chombo petit Jésus asombeli Siforko ayibisinga bidadi yo lokoza mwana Siforko na sombeli yo 1000 billets oyana bande kono nyonso ya Siforko merci na Didier Chombo petit Jésus donc je profite de l'occasion pour lancer message na bateau nyonso to on a besoin de billets en tout cas il faut contacter Master Nangai mon ami d'enfance na mitwazana kindingo aza léopard de la SAP comme on a eu Jeep ya rando aza pemeni ya musée kindingo que je salue na pesi nombote musala malam bosala pona campagne ya concert oyo yemi bien je repère sa numéro na yo parfois on robenga yo concert place moko boy tonini ne maveza voilà quand les en tout cas bana Petro Congo nyonso bino nyonso tout donc beaucoup talabo contacter Jeep Rando donc on a pesi sa numéro de téléphone pour na soutien à biso à 100% événement wana il y a fait rigoler les 24 dans les 24 très date moko historique et vient ba mémoire ba tutikali donc en tout cas ba bundisa nzambete voilà mon nga téléphone ezali plus 27 78 96 56 020 donc on a contact dans ngai donc merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Pour finir, nous autres moi et non pas ça date message à Souka après aussi ça aller toquer la musique inde toka voilà émission ya lelo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans l'unité à Kanda. Tomo kena Souka puis c'est le point d'être. T'es ma sangue quand tu m'as cassé. Oh là on déjà. Oui. Faut éviter ma question. Émission silité au là. Ngai na kena na ngonde ngwana ndeko na ngai. Même na famille na ngai partout même tina initiative plus baby ke moi na mama oyo azana moi malade na ye maman Olivier yo pas mela Olivier me kabila biki na mela masanga répétez ça maman Olivier me kabila ay biki na mela masanga oui ya solo initiative plus oza pasteur de bilo kona des système des personnes boyena na système de ni lesina yo donc pasteur a mela masanga bu pasteur ngala banango kala bu mwana bo ça de ni répétez ça na banango bu mwana kala voilà pour finir papa mon message na bateau ba la biso déjà na dit que na kasa to kangamia na yo ozozonga donc mon message ba goloa tout ba tout ba zuta en l'émission ya biso bagoloise nyonso ya monde atier date yo eza référé oyo banda to banda ko beta lisolo semaine ya suka yango yo dernière semaine na biso yango le toza journée lundi le 20 hein lundi le 20 semaine ya suka yango yo le 19 bagoloa ya changu pardon to la ki sa fere ke soki pe na Congo aza na force ndambu pe ya force na ye evandaka na changu na lobaki ngai na tante jour wana na kota na mutuka na ngai ya Lix oyo mama Olivier me kabila pesa ngai na kota na mutuka wana te mama ni kabezo na mutuka ta lukuta na ye répétez ça lukuta na ye esi nga na koya pona kosela koma mama makambo awa oh papa naza mutu makolo te OK abiye na braza ba yambie bien mais azongi kana ba passe na ye répétez ça kubuka na ye na nzoto azongi kana kubuka na ye na nzoto kokotanga na bêtise te na lo makambo ya très important OK continue bana maluku bana nsele na kozela bino na entrée ya Siforko na kozela bino na entrée Siforko bana mikondo na kozela bino na entrée Siforko bino bato bosana
Kinkole na kozela bino na lobi deux communes c'est que ça rassemblé na ba quartier nyonso Kinkole nini Nselema Luku na kozela bino na entrance Siforko alesko to bandi ko mata na bino to bandi ko mata tozui o ya route mokali tozui ya BKTF tozui entra Kimbuta tozui entra Njila Kala tozui Petro Congo to bandi ko mata to la ki sa faire que mobondo zo uta changu ezoya c'est-à-dire wana batu ba confirmer drone ko mata likolo na sengi na Gaulois protéger Gaulois protéger Gaulois omoni ndeko no Gaulois ko itelemisa ye pourtant tokozala na biso na so ebele tokozala identité moko ezala bandeko na biso ba wangila ezala bandeko na biso ba spirituel ezala kama muziki ezala bandeko na biso ya wenge nyoso 4x4 ba kofifi ba kofieti tozala bo moko na moment na biso tokoma ba Gaulois. Merci beaucoup. Protéger Gaulois muninga ko itelemisa ye muninga zu problème telemisa komatela muninga te au senti muninga za na mo étouffement zoyer bimisa libanda po ba corbière kozala wana babenga ngoni corbière d'ambulance corbière ndeko na ye oyebingai ambulance kozala wana libanda réseau qui mangai ambulance kozala na libanda ba ko animer mais tika na yebisa yo muto kozwa problème azati kufate mbisi pe ko bimate wana tozoloba pona mesure sanitaire bani pona mesure de prudence pardon de prudence pona mesure de prudence yango tozobenda Gaulois nyoso azala ne l'esquisse dans une éducation mkolwana ya ko protéger ndeko na ya mwasi ya ko protéger ndeko na ya mobali okomona bilongi ya sorti nyoso pense que faire azozwa génération ebele na mbala moko azozwa génération ya lelo azozwa génération c'est-à-dire azozwa tolo banda na série 6 série 7 8 9 na 2000 voilà c'est-à-dire azozwa série wana nyonso tokozala na mkolwana. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va finir avec le leader Redi Boyoko, leader Moko Azaranae, Tozarane na Moko. Popesi Mbote après Popesi Mbote après le mot passe ça c'est plein pour faire plaisir. Tala cimetière Kimbelili ana bandela moi va au bandetola. Ozwa oyo oye pa ba montage dans la montage. Un de togina tala cimetière Simbelili Kongole katanga moto ngamozangi ko umela tipa yoti kingai na yebale tondi bangando sauvetage ezalité. Ça fait si longtemps litama nanga eli ezwaka lisusu beze note amour likola poitrine na yo nazwaka bisa yalola lelo ekomi buteya ja bambanda endi tanga pourquoi chambre coucher ezalaki ya plaisir lelo ekomi boulevard buteya ja bambanda ya kofukama ya kolala ya kotelema mokolo wana lelo mosusu okomi obamanga na susi c'est la boulime maltraité